Capage TV. Capage TV. L'ité à Kanda comme Gaulois. Ça qui m'a là. Ah, ça qui s'est emballé beaucoup. L'ité à Kanda. Il faut pas comprendre que ça. Ah. Alanda mai mbisi. Mai alanda tiola. Micro et pas faire. Nana quoi ça passe? C'est plein n'a pas molité à Kanda. Tozongi na lité à Kanda. Aza mbisi alanda place mai zo sanini. Tiola. Et si alani na ka mai. Asa ka musana. A choquer le mutu. Église et ça là que on est et ça lenga bien makasi na ka bien ayembela nzambe ayembela nzambe ndeko na yemba ndeko na ayemba ayebinti mosa ko ka mokili ayemba lekina ba korisa na biso o basala ka ba sexy tapi frère frère aleki bango bolingo na ngana Yesu e bolingo ya suka te o bolingo na ngana Yesu e bolingo ya suka te ababetaki eponanga ebakangaki eponanga obafingaki eponanga obabetaki eponanga bolingo na ngana Yesu e bolingo ya suka te abafingaki eponanga na komi koyoka Congolais ala Mathieu Denis Lessi azeko lobela nani notre frère ouais ami benga ki pasteur ba Wario soki balobi frère pasteur Moïse akomi Gaulois mabeza que ce qui lui est salamake eza la loi de la nature eza na batu bakokufa et na batu bakobotama pe na batu bakopambolama c'est normal yango lobia obi mwana Pierrot c'est normal mwana Pierrot c'est normal akufa ce qui mutakufa non maman non ça n'a pas de sens Dieu ne peut jamais te bénir là où il y a des mauvais gens jamais et quand ça le matin avant ça m'a pambolo même sauf maman Cynthia avant que amen lobaki ça lisusu aboma akpangola lisusu akunda akata apikola Dieu ne peut jamais bénir une personne dans un mauvais entourage et ça la maraté alingaka pambola Abraham na place à bato mulili alobaki non Abraham fait quoi quitte. C'est moi, Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience. Et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Boss Yamoka.
Jacques Pemba Belade Inoël Ngoya Charisme Elodie Charisme Boutique Aloha Nathalie Bouba. Dans les cieux, les anges t'adorent Yahweh. Les anges t'acclament Yahweh. Dans les mondes jetés, je ne savais pas la vie. Et ton Jésus, je t'ai enfermé. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Mayembeli Masia. Akumama. Oh, ma pamboli onzambe. Akumama. Mayembeli Masia. Akumama. Sanzambe na bomori papa na ngoko site. Mama ye. Mama ye yawe kumama. Oh kumama ye. Mama ye yawe kumama. Tokomata, 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 tokomata. Una na lolai, una na lolai. Tokobinai, tokobinai langona Yesue. Azali malamwe. Oinanga na lona yona banzela nanga. Yosanza mboza boboi. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza mbote na biso mbote mama kapashi yo posa awa na Oredezo na conteneur bayebisinga série eza wa makasi eza pe na agence ya mbongo soko tindeli mutu mbongo mpona kozwa yango eza facile kobosana te Oredezo eza pe na flat hotel bino bato bovandaka libanda mboka polala na bakondition ya kitoko luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Baye kotikela yo. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na bata mabe biloko ebungaka pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ningake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez
oredezo okozwa biloko na yo ndenge otindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Page télévision, merci en tout cas de présenter le prophète Jano, Motona Nzambe, en tout cas un Thomas. Tobi tozomo anate, tomona na biso kaka, mais voix ezola qui s'appelle que na ça na radio Africa FM. Ezara nini 98 point obosani. Joe tika vila obosa ba fréquence. Merci en tout cas de on espère na biso tozala Thomas décembre yango olingaka Thomas en tout cas bopambola biso. Poto sali musala makasi na ane o nyonso. Moi Soso, moi Polo, moi Code, et que ça la paie bien, parce que tout le monde a que bon biso mais ezaka na malobate. Maman Kapachula yeyo tout ça a na place des évoluer. To kosenga pele ba konzamboka moi suivi ezalaka to zalaka te ke to revra biso so bamboka ya libanda suivi ezalaka matiti ekoli place des évoluer oyo ezali lokola kuna na gare centrale en tout cas ezali négligé makasi. Éviter banani bayaka ko sala et puis bakena ba on libela problème ya Congo ezali suivi ezala raté sala ba raté ba moka msuba ngenga na oka pona suivi basali ba komi kolandela et ça va biso vraiment bien Thomas bienvenue à ta page télévision na zo pe moi kala bonne santé. Merci beaucoup maman Cynthia, santé très bien na sepeli ko mono le susu vraiment ça l'émission kala mais vraiment na mono batami batu baso mono pas ton message ezaka un mois non maman un mois est belé un mois est belé un mois sali bino roi inane makasi na ne sengo le kabatu tu po bazo ka mungongo no ba mono te mengai na mona kapashi yeyo na ne sina na zo même ebandela hôtel na moni ebandela zongi ya rozonga ebandela rozonga na sepeli boni boza bien bino oui ngapena sepeli décembre yango ebi ke bana na Nzambe il faut pas tout tika bango boye c'est ça na préférence en tout cas ole kaka mingi po Nzambe oyo abateli biso di janvier ti novembre amen azanzambe ya mama po batu bele ba moni yango te to uti na ba hôpital na hôpital batu biso pe baza ko telema te mais biso to uti pe hôpital o telemi pe o tamboli ezali po Nzambe wana o bido o tsaka biso na mabondeli aza ko sala olobi nini pona ane oyo nan poto banda pesa nan ba ndeko nyonso ba Orlando Mbote bandeko nyonso ya Kapashi TV na pesi bino mbote na kombo na Yesu amen Nzamba pambola bino bisika boza on est toujours ensemble amen bien que na bungisa ki téléphone ba numéro na bino tout et c'est ça donc bobenga prophète Jano s'il vous plaît ba numéro nyonso tout et kenda na sana ba prophétie ba message ya batu ebele oyo ba benga kinga oui ba numéro ezate mututu obenga ki prophète Jano ata pour 1 minute rappelenga koma kaka nazo numéro na yo maman Cynthia décembre yangoyo tozokota et Bible zoloba mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. C'est ça. Et en plus anoyo ndenge to kotaki ezana bato ba sakola ki mabe. OK. Eza ane ya paliwa e ba marambo ebele. Biso to sa parmi bato to yaki ko sakola malamu po anesi la bien. Amen. Na pas molinza mais parce que ceux qui liwe salama ke eza la loi de la nature. Eza na bato ba ko kufa, et na bato ba ko botama, pe na bato ba ko pambolama. C'est normal. Yango lobia obi moi na Pierrot c'est normal. C'est moi na Pierrot c'est normal kufa ceux qui mutata kufa ça alekisi non maman. Non, ça n'a pas de sens. Donc, na pomoli Nzambe, bien que l'année 2022, ça qui année à Barankine. Année à Batumitema, Mabe. Année à Linkunya, il y a jalousie. Année oyo to ya poison eleki ebele. Année oyo ba hypocrite ba se manifester ebele. Année oyo bato oyo zo peso zo leisa nde bato bazo bomayo eleki ebele. Kaka année oyo. Alors Bible zoloba nzamba hotel sabiso abi tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est-à-dire na année OK. Oh mais nzamba abi sorcière ko bikate. Donc c'est-à-dire quoi? Les méchants ne résisteront pas dans l'assemblée de saints. Amen. 2023 et ça chiffre 3. Chiffre 3 et ça les chiffres, il y a la résurrection, paix accomplissement. Alors Dieu ne peut jamais accomplir des désirs dans le noir. OK.
Nzamba koki jamais pambola mutu kati bitumba. Amen. Dieu ne peut jamais te bénir là où il y a des mauvais gens. Jamais. Et quand ça le matin, avant Nzamba pambola même sauf. Maman Cynthia. Avant qu'elle. Amen. Le baki ça lisusu. Aboma. Akpangola lisusu. Akunda. Akata. Apikola. Asasa. Yamoni ale monoto lobaki e komi tango ya ko papa. Ya ko bomba. Ya ko kata. Moto kitisa moto. Dieu ne peut jamais bénir une personne dans un mauvais entourage. Et ça la maraté. Et lingaka pambola Abraham na place bato mulili. Alobaki non Abraham fait quoi? Quitte. Ya ba exode. Somme tolobi no exode. Ndako lobaki bima na famille. Quitter dans le pan de famille. Quitter pas la bino. Batu misu so pour moment pas dans la place on nzamba olingate. So ka bimika place on li pambola senini. Prière ne se simba. Amen. Nkola sa yoka. Amen. Asa pesa pe li pamboli. Amen. Net ya Daniel me bando ki bakanga ki en espace. Et ala batu misu nzamba sa libérer réussite. Mais vu place aux autres na bato bantouré mo simba ngo ezate. Libère-toi. Papa bakanga en espace ndeni. Et ça ba ange ya Perse. Ba benga bango ange ya Perse. Na roi ya Perse. Baza entre ciel et terre. Na katikati terre mais na bino bolo ba cimetière ciel et terre ne ba teso bazo kombona wapi. Faut kolanda ba komo musu spirituellement. Ça des effets. Na katikati na ba ange na baza batambolaka. C'est quoi bango musala bango ni bakanga mapambulia bana nzambe. Quand tu prononces un mot, ya mabé et ils prennent, ils utilisent ça vite. Ya omoni muto balakelaka. Mabé et comme bakambanga. Mais muto bapambolaka eyaka. Malembe. OK. Ba roi ya Perse c'est qu'on a ba ange musala bango bakangi lipamboli. Ndeni balaka kinga bola mozo yate. OK, opiaka wapi. Dans monsieur église okota kalikolona passer na mutabasa sécurité. Mapambola ka prière. Il faut enseigner dans l'ensemble. Amen. Zamba tel a ébisi Daniel alobi na sina tinel que lipamboli. C'est une discussion comme entre Daniel na Nzambe. OK. Daniel a sokota prière mais Nzamba alobi mais prière ni longo kota. Cynthia, yo zolo bolingo bota, basa lelo prière Cynthia so bota bien kala. Na déjà na sina boti son Nzambe. Yo so senga susu. Yo so senga neni nga sina tamola Daniel yo Cynthia. Papa Joe mai po tozo loba. Papa kenana. Tozo palola. Alobi, mais maman Cynthia, yo zo senga lisusu ndini. Na sina pambola yo. Yo so zwa, oso bota, osimba pe mwana. Amen. Na ebisa ko na bisi ncho so bota ki deja. Oso simba ki mwana deja. Mwana pembe ka mwana pembe tamu nene na lobaki na sakoli mwana kitoko ande kitoko na yo. Mwana mtamba mona yo. Amen. Yango bota no na pete. Na pete. Yango fait da kanda pe okola ki sape longi. Bo mona nenga komi wakomi le soleil. Maman Cynthia. Babongama. Poto na roya. Matière. Maman Cynthia, ange wana nzamba lobi mais je t'avais déjà donné. Amen. Daniel lobi j'ai pas vu ça nzabi. Oh, mona otendeni. Ngali pa mona sina. Na pesa yo. Yo sikondenge ni nano zu yango te. Amen. Bada nzamba tala bo nzamba lobi ebele apesa. Olia nani? Vraiment. Nzamba zelaka okabona mutona pa pesa. Osola nani? Obimara nani? Ofanda la quartier no la nani? Il y en a qui ont empêché les pambolines. Vraiment. Tu fréquentes qui d'abord? C'est ça. Toi, tu fréquentes qui? Tu es dans quel entourage qui ne permet pas à Dieu de te faire du bien? Amen. Dieu ne peut jamais te bénir dans cet entourage-là. Tu dois pouvoir quitter. Il y a certaines délivrances, exactes qu'on prier. Amen. Aussi prier qui délivrance, c'est personne mais moi personne n'a mis sur bateau misusu. Exact. Il faut l'on a mis sur la bango. Amen. Donc il va au bon maillot. Amen. Sur un temps, on sollicite, on a des signes, des actes sur les cas tout autour de vous. Na bango, mais on comprendre. OK. Que débarrasse-toi. Oh, c'est la prophète Jean Loba. Non. Makamwe Bele Nzambe yaka la prophétie par des signes, des actes. Nyo c'est un message na vie. Yamakasi. Amen. Yamakasi. Amen. Oui, Yamakasi. Soro landi. Prophète Jean Lozana tina nete. Yakoloba ke bwakisi. Tina nete yakoloba na mbete na ngayete. Tamusa sana prière pour na batu misusu menga na sina soso na sosoli. Nzamba lo alobelinga. Vraiment. Tant que prophète Jean Koya, maman il fallait quitter prophète yo lobi kala. Ngamo de na mando lukada ndako. Ah, oyo kinzana. Amen. Prophète lobi de akala. Quand on a déjà ngane to sola lisute. Bando tozana sena moi pour comprendre. Moi leki moi. Lumière du jour. Lumière du jour. Ntokala ko te omona na. Makasi. Alors Nzambe tanga tela bien et kangami et paroi perse. OK. Na ba ange. Nda zuiba ange na ye. Atindi. Boke ne bo bunda bo zali pambola Cynthia bokita nango. Amen. Papa,
Maman, tu as un ange. Amen. Tu as un ange. Amen. Mututu nzamba pesa ba ange. Ndeto za place mususu ko oh alinga invoquer ba ange. Tolo ba ko invoquer ba ange te. Ko tinda bango. Ba ange bazalaka à notre service. Permanent. Oh, netingabu. Na légion ya ba ange. Amen. Yo pe on a ba ange. Amen. Na 8 anges de guerre. Nzamba pesa nga 8. So na tindi bango ba kende ke basali. Obi ke délivrance mususu na sala kana nzambe. Nga na osala te. Na beleli ba ange ba osala na fani na mona ne ba fungolo basi. Amen. Et on a ba dimension. Na osala ngota on OK poto. Na osala ngona Afrique te. Pour Afrique ba comprendre ngote. Afrique musala sesili. Poto ba na problème. Ba na besoin de délivrance. Trop de pasteurs à l'okuta. Trop de zizani. Nzamba osala biso grâce. Évangile ko utande na Afrique et kenenini poto. Ba ko mona délivrance na ndako na hôtel na poto na fandi mais na tini ba ange na ba délivrer bango kuna. Et à ma dimension, les intimités moutouna nzambe. J'ai toute une armée. Babenga ke le Dieu des armées. OK, au pluriel, c'est que nzamba sana ba armée. Rebelle. Atini ba ange. Ba ange ba kei ya nzambe ba beti ba ange. Tikabo. Ba beta ba ange nzambe ba kimi. Oh. Ba beti ba ange ko ba kokite. Ba ange perse ba kemba. Nzamba lobi bon. Na otinda siko armée obo kokangote. Mona na nzambe. Ba gagner on a noté. Amen. Au perdre bataille. Amen. Mais la guerre n'a pas perdre. Amen. Guerre silité, bataille est sili. Yesu a prié pour na mutu. Alobi mona muta monité. Yesu alobi monité. Et c'est le quoi échoué, échoué qui t'a échoué kate. Na sala qui le col exemple. Alobi yaka lisu sakraché na misu na mabele atia na pote ba di que nous skola skoli misu moni. Yesu abonné pour na mutu miracle moko deux fois. Ya di bosse simba kite. Rabbi Balé, et Simbi, pour dire dans la vie, tu peux oser quelque chose. Tu peux échouer aujourd'hui. Vas-y, continue. C'est pas encore fini. Amen. Nzamba tindi ba ange ba beti ba ange. Ayako tina sko ange ba beta kete. Nine. Archange. OK. Michael. Michael neka a papi yemoro. A papi bango tout. À récupérer le pamola Daniel. A pesi Daniel. Amen. C'est ça l'histoire. Amen. Zamba récupérer du pamboli na place aux na 2000 a récupérer à biso na suka na décembre atinda Mikaela ki do récupérer nyoso ayo. Amen. Oh zoki mosi nanga nzamba récupérer ozoki mwana nanga nzamba ko récupérer ba ange ba Mikaela récupérer ozoki mobali nanga Mikaela osanini ako récupérer ozoki succès à Cynthia Mikaela osanini ako récupérer donc comme na ta récupération. Amen. Anoto zokota récupération to bando récupérer na décembre maman papa oko récupérer fananye. Amen. Récupérer. Amen. Moto na nzambe moni ba image ya pasteur oyo bakangi na mwasi ya batu. Mama ngo pena libumu ya 8 mois. Nzoka nde pasteur ango nganga na ba incantation en tout cas ba filmer ye batali pe nationalité boye. Nzoka nde mutu ya awa. Tokoloba mingi te mais basali na nzambe en tout cas kondima ya ba chrétien comme pena ko kwea po tricage ekoti mingi na matière na bino. Oui, tricage ekoti po tolingi. Ngala mininga komi tia na place basala nzambe tenenga tia na place bandimi. Parce que na biso ba pasteur na bandimi ba ko juger biso ndemo. Biso siko ko sala ba juger biso doublement hein. Po to benga mito tambola bien. Toyebisa ki batu banganga mama sincho bazalaka ko pakola batu ba makambo ebele ko sala banganga na ba mapango bazalaka lisute balata ba veste. Moni banganga oyo ebaka ba koma ba veste na ba bible. Pour deux choses. Il y a les bossos, batama pour détecter bangote banganga pour bato bafungola misu. Baboya banga, banganga. Na bambikoudi balati ba veste, na ba robe. Ya mi balé, na ba prophète. Ya mi balé ba prophétesse, voilà. Bangonde. Et puis la plupart ba prophétesse bazan mi balité. Et là on a togoyé lango jour mususu. To fan de lango. Ça la constat. Car na kapachao. Autant de prophétesses au yamba. Tout na bango mobile, a besoin na mbalité, na nous avons l'obité, c'est faux. Il y a à manger, à boire dedans. Oui, comment ils travaillent. Ce sont des femmes qui changent des hommes comme des caleçons, comme des chemises, des slips, des cinglés. Soi-disant prophétesse. Un jour, tu vois la rango. Tu vois, ils sont prophétesse à Fanda, à Théa, à Olegana TV, à Sara émission, à tu peux balandaki trop, landele bien à Bala. Quand tu vois une prophétesse stable à Bala, mais mingo mola baté par tes bras, mobile à Zate, où est le pourquoi? Et puis mingi babeto la kamibala bato. Akanga mobile mo prophétesse. Ba zakape na bolingwa. Ba biko ba na tendresse. Sika bon. Okoli mbanda prophétesse. Aliojo.
akolakisa nanu ndenge nini yo nanu ya ndako ndenge oza nanu démon akote okoyeli mbanda prophétesse ser mo asakolaka bato ambikolaka aozwa mobali na yo obosani abotolo mobali abotolo bien na prophétie ndenge nakolakisaka mwasa ministère aomona famille na yo ya ye soki obale te odaye dans 2 ans tokangi parenthèse baprophète mingi basi déguisé. Comment yo pasteur prophète okende kozwa mwasi ya bato osalelake ba prière olandelake na ba prière sans pour autant que mobali na yeba sans pour autant que mobali na autorisé. C'est ça. Muto bakangi na chambre soit nganga wana za na chambre pas za pasteur te nganga alati kombo ya pasteur mais en réalité za nganga nganga wana mama Cynthia toloba te toloba nanu. Est-ce que moi si oyo azo coucher na passer na chambre wana ayebisaka mobali ne que telle personne en kataranga? C'est ça. Le loba c'est belé azo solana pasteur à 23h mais c'est une femme mariée. C'est inconcevable une femme d'autrui à solana moutonyon surtout à partir de 22h 23h même 21h na WhatsApp sous mobile azan ligne te mais azan ligne mobile sala la zone gonflé azan ligne pena TikTok mais moi ça libala. Comment expliquer cela? Est-ce que mobile na ayebaki ke pasteur on ayaka nanda? Ça c'est 1 2 2. Pasteur on te soba soit disant pasteur nganga na congolais. Na mboka nini mopaya or biso ba congolais na mboka mopaya ba ina biso. C'est ça. Siko boy bisanga no bande ko tola nana no makambo. Ba ina biso na mboka mopaya. Siko bolingi siko po makambo sala mandenge nini? Ba ina biso biso bien. Ba pesa biso sous confiance te. C'est ça. OK ko bebi sana moi si abatu na et puis congolais na kindoki ya solo na etsaka yo. Même à un hôtel. Oui, mais Congolais s'exprime bien. Au moins, il signa na bino, hein. On a mon esprit. A gagner bien bombé. Ok, nous là, moi c'est na chambre bombane. Na mbeto na bango. Et puis tu as pas la maîtrise de soi. C'est ça. Ngai jano. Na moi si na kuto na chambre na nga na mbeto. Mi peu en plus. Donc na moi na libou. L'état n'a aucun bola biso. Vraiment. Donc bande ko basi na zote ya bino mibali. Boke bana basi na bino bokata ba relation na ba pasteur pona ngai soki olingo solo na mwasi ya mutu azana ndako libala banda ko solo na mbali na ye. C'est ça. Ngai basi nyoso baza marié baola nanga naza en contact na mibali na bango. Très important. Oh nazo mobali na nyatie sakoli na tei mobali kuta komi fana ke mwasi ta place bien hein yangwana mais yo sikoyo pasteur yoka basi abatu est-ce que mibali na bango ba ebio autour na mi bana bako boniye ah papa na kombote boniye na ba sango bene ba traka mi bale o nyoko langa yoka pe pasteur boniye boza bien a voyager ka zongi na kombo na bita comme na vie Richard moko benga ta Richard moi c'est muto ba boniye papa ba tuna le boso boni papa za bien bozane wana et papa za pesa ngai c'est la sagesse na pesa papa mbote est-ce que bino bosalango yo maman osala kango c'est ça après ce bo mbala c'est la kutuna na papa tala bochaka main libre. Oh, son prophète Tchame libre. Vraiment. Tchame libre pour bêtise au papa yoka. Au gangela na yo na ye. Comme ça yo bane obité na na papa yo me basi muso rapidité. Eh prophète boni. Pour mot de passe. Mot de passe boni toi papa yoko. Vraiment. Voilà qui sont qui. Examen libre. Azapembe. Somo. Moi ça ensemble toi qui est vraiment bien. Papa oyo auti kotika biso. Oh to mona ki photo na hôtel to moni pe photo ya mwana mwasi yango to éviter ce qui azaki ko bima ce qui azaki ko donker ce qui azaki ko kima pour te retrouver kaka corps ya papa na se pe ma ezalité okoki ko loba nini parce que likambo to lobi yango pe mettre fois to lobi yango pe mettre fois mais ezali ko continuer ba pe ba koyoka te ba tatango pe ba koyoka te ba mama pe ba koyoka te ba sali banda ba koyoka te ya kati ba koyoka te mais enseignement yo koki koloba pona yango bon enseignement na repesa na obanda na ville à Kinshasa na loba na gouverneur Ngobila ba structurer na no ba hôtel ba loi oyo ba tie pona ba hôtel ba tia ba loi sika ngai na zawa na salaka na musala wana na contrôler ba hôtel OK musala nga na salaka to contrôler ba hôtel ba flat maramutu ba mikanda ba autorisation nyonso ba fa ezebele c'est mon travail c'est là que je travaille moi OK hein maman Cynthia alors j'ai constaté beaucoup de choses et je pleurais au moment où je parle ville à Kinshasa bato bazo tongaka ba hôtel na ba flat suivez-moi très bien na esprit na bango
molimo impéticité kaka molimo ka impéticité na ba contrôle nga la sali contrôle oyo ba place na tamboli ya ville ya Kinshasa na hotel tozo contrôler mikanda à partir de 8h du matin si na 12h bato bazoko taka pona ko sa makam remorquage ba jeune ils passent leur temps il y a un rapport sexuel dans des hôtels à Kinshasa. So Monica jeune abimi surtout n'engambule zobeta na malili wana. Hôtel les eaux fous les autres dans le niveau ya ko sakanate. Et na miso nanga moko na mona ki mona moko na fandi tozo zelato sur la biso za inspecteur. To auditionner ba kol hôtel ba l'exami kana ndenge zalaka. Place amema ki biso na otanga hôtel wana te. Maman na lobi tozomona bato na misu na nga na moni ba couple ba koti na espace ya 10 minutes 28 couples 28 ba fani si de bozera ba misu ba silisa oya bimi bo remplacer na chambre balo maladra on dirait usine surtout la fin de l'année on est comment lui ça chambre 5 m'a bibité. Hey, pardon. Maman, ma fille a fait qui c'est ça ma cambo. Et puis n'a pas ça mi on dirait baki misala. On baki opération. Opération ya côté ka. Ba organe ya nzoto to lever comme il a opération ya mutu obimi obimpa. Donc vraiment. Kapachi, makamalo lo bana sala mi semaine passée. Vraiment. Nathalie Noki Mutema pas passe. Nebiso ba vrai bana. Na ba vrai Joe. Bazo kota kaka kota bimi. Chambre 5 libéré te papa. So Monica Kabaye. OK abattoir ba chemino ka. Allez, bah, c'est la vidéo sous compote. 2 minutes après, papa fait ça non chaos, chaos. Balousa. Pour la boire pim. C'est ça. Chaos, balousa. Balousa. Comprenez? Chaos, balousa. OK. OK non, OK. Maman c'est ça. Et ça passe, bana na nzambe Kinshasa baby. Kinshasa baby ba pasteur, to se ja se retrouver. Kinshasa baby. Mi bana ba garçon ba so ta poto. Ba tondia wande. Ba ngona ba so toni sango so. Ba comprendre te. So ba ya pa bana kini so ba kimi kuzu. Okuzu eza. Eza flat hotel après kuzu. Parce que ozo chapeauter makamutu jeep. Ya wana papa wana baninga ne ba kutikana na ba jeep yake no ndenda. C'est ça. Mikolo pour moi la vie papa na hôtel. Regarde c'est comme il passe. Ba comme na ba système ko louer appartement fout lango chaque fin du mois. Atika ma petit natala. Petit natala ka bongisaka bimi akei. Ya ye atini mo sikuna aye. Nde comme mikolo. Mais au moins na papa ake ko remorquer azo 2 heures hôtel et comme il passe ba comme kana ba jeep. Ba comme kana mituka. Ou bien na kuzu. Alors eza eloko esali pasi na sengi batinda bato ba contrôler ba hôtel banda de l'eau suivi ezate surtout na ba mineur kutu ba na force bango ne ba oboma pe banganga bakomi ko sala ba pratique c'est ça yango na so ko hôtel na Kinshasa so ko ye ko wela te ko la na bambeto so mbata musu tcha hôtel wana ou bien là na se hôtel et baby Botel ba commencer dans ba prière. Moi j'ai vécu ça, il y a une catation à l'hôtel. Monte musu soyobi bata ba français. Hôtel les a place à repos. Ba misu akeko remorquer à lobi nangina salle à repos reponin. Kasire on se reposer yo mokote. Repos no kana mwasi. Afina ko makolo ou bien ça kali repos. Kota repos yo moko. Olongolo tikali bumunene na sengle. Yo repos kana mwasi. Okeko remorquer repoter. Quel repos? C'est ça. Ba changer en terme. Et alors pauvre soka koufi. Il est mort. Ceux qui riche à Koufi, il est décédé. Ceux qui plus riche à Koufi, il a rendu l'âme. Donc ça activement comme on changer, ba combo selon niveau ya mutu. C'est ça. Maman Cynthia na lobi na yo des de côté na botel ya ko sakanate. Ba banda ko kangana no botel bato bazo kufela. Vraiment. Ba kanyango, ba kangi mukolo nango. E bandi ndenge nini? Pourquoi ba lakisi fiona zo bima zo kefa? Azo kengela. Mais ba lakisi ndenge ba kota kité. C'est ça. Ba pesa biso ndenge ba kota ki vidéo ya ko kota po tango kangi muta azo bima. C'est que bozo ki pe o bana osanini azo kota. C'est le monde des choses. Et ami balé ba miso balobi poison il fallait ka koufela kaka en hôtel. C'est ça. C'est ça. A koufi na remorquage. Ce qui remorquage té
ngai nazolo bango bato bayoka mwana mwasi wana nde moto aboni. C'est la fille qui a tué ses papas. Bokene gauche droite te boloba basakoli babiso toya na sakoli toloba opesa trace. C'est ça. O expliquer bato obim sa prophétie. Et comme il peut mingi ya ba papa moi. Oh bazokufa bongo. Oui. Bazoli a bien té. Mon bal à 70 ans a okufa té. Na rapport jamais. 70 ans 75 ans ko remorquer bien eretikali. Ah, mais na semaine moko ko remorquer une fois. C'est le bateau stimulant. Oui, pas seulement stimulant, mais ceux qui azolia bien, les oignons, alia kabio. Madame Nazoloba, ba sexologue bayebi. Chez l'homme et un HD, oui. Ba bololo mingi. Bololo trop, ba fruit trop. Ok. Ba passé trop. Ba oignon rouge trop. Ba aïko sala ba miel ba mambo ebele. Dongo dongo et akisi. Dongo dongo zo belango na mai. Munyo so ba tsheko na biloko. Solo et akisi. Ezaka alimentation ya mutu ya mobali mwasi yeba ko yebisa mobali na yo c'est tout quelque kufa na serre morgue za la rate quelque kufa lo baza mutu abelaka soka belaka ba tension maka mutu na OK mama na zoba j'ai des amis de médecins ngana salaka fui partout mama c'est pour na la combler na ba ko soana bato parce que je suis un pasteur na kata prédication to terre makambo pe sunga bato siko soki na yebi eloko te po biso na to terre bino bato ba sangisa kabino za kabiso si bato ba sangisa kabino. Aujourd'hui, c'est l'église. Voilà pourquoi nous, l'église, nous avons un grand rôle à jouer. Mais l'église, dans la société. Ok, il faut que surtout les couples, les jeunes couples, maman bébé, les couples, oumeli. Maman. Terre après ba couple, terre ba couple, ba tu mingi azol ba mobile nanga faiblesse sexuelle. Mobile nanga komi bobo limbisa na terme. Tozo sungana ezali likambo mvutuma te. Ko benga passer na bonde la pona ye te. Ezali kama prophétie te ba sale délivrance te. Biloko nino lesa mobile na yo. C'est le monde des choses. Pendant nos notions alimentaires, notions élémentaires. Amela mai mingi. Un homme doit prendre beaucoup de mobile. Mai belé. Attends 1 litre et demi, 2 litres par jour, 5 litres. C'est ça. 4 litres. Mobile amela combien de fois mai? Le matin il se lève, est-ce qu'il amela mai? Et puis boliko. Et puis amona ba nga amela mai te buzoba. Yango na zobe telo comme filu na mbeto. C'est ça. Akata bandia de bawai. Nga hadongo dongo te. Bawai eleki. Fiko yo okende libanda. Yemo ndo sobo mobali. C'est ça. Leisa mobali bien. Pesa mobali bilei bio. Asala sport, qui si le sport ezate et retardaka. OK. Pour ma soleil ya mbangu. OK. Tactique toi na toyebi. Bonga na bien ondeni. Royaume ta commune. Nyoso. Na poule nanga. Nyoso communal. Merci Thomas, toi qui es vraiment vers la fin. Ça m'a été à péter. Il y a quoi ça a coûté. M'a été à péter. N'a pas molé passer John classe à ça. Pasteur John hein. C'est ma famille. N'a aimé. L'ité à Kanda, ça c'est ma famille. Vous savez pas l'andako. Il y a Capage TV. L'ité à Kanda comme Gaulois. Ça qui m'a là. Ah ça qui c'est Nzamba là bokoko. L'ité à Kanda. Bato faut pas comprendre garçon wana. Ah. Alandaka mai mbisi. Mai alanda tio là. Nicolas tu l'as pas faire. Nana quoi ça passe? Nicolas, les autres tu les pannes de quoi parce qu'il y a la Bible. T'as ce monde qui est pas à quelle église hein? Et ça là qui on est. Et ça lenga bien makasi. Non, quand bien ayemba nzambe. Ayemba nzambe. Ndeko na yemba. Ndeko na ayemba. Ayemba nzambe ça ko le ka mokili. Ayemba lekina ba korisa na biso o basala ka ba sexy tapi. Frère Aleki Bango. Aleki Bamba nani on va frère Hervé. Aleki ba femme Micharotte. Aleki Bango. O ba frère o ba simara micro yesun kolo. C'est Aleki ba kolo kasa pasa kenda yemba. Aleki nani Moïse. Moïse frère Aleki. Aleki na wemba oui. On est frère Gola. Frère Aleki ba frère belé ba sala ba sex tap. Ayembela ngo. Sok Aleki mo musika. Soka yembeli nzambe. Maman. Soka yembeli oui, il a la chose. Soka yembeli nzambe. Lole ko sepela. Makasi. Fete ko zana lolo. Ngai pe na ko sepela. Frère Gola, frère Ferre ayembela nzambe. Nzembo ka yemba ki ona. Simbi enzoka za ka golwa. Na komi koyoka. Congolais, ala Mathieu. Congolais, Kasi, ceux qui pasteur Mbiye que j'aime beaucoup.
beaucoup Moïse. Oyebi nalinga minga. Nalinga Moïse mbie makasi. Oui oui. Ayebi musala. Il chante bien, il compose bien et puis il a la chose. Ya bani mamanza me mwana to bango. Kala. Donc papa bango initié. Yo zo initié mon occultisme. Moïse mbie be initié na bonzambe. Azam muto akoli ba faille ezanga raté. Berere ezanga raté to abatu. Mais c'est un homme de Dieu. Mais oyebi ke makambo ndenge lobi na ya. Denis Lessi. Azeko lobela nani? Notre frère. Ouais. Ami benga ki pasteur ba Wario. Wario. Ce qui balobi frère pasteur Moïse. A combien gaulois? Où est le problème? Problème. Vraiment. Oh, où est le problème? Non, la CP n'a pas molité à Kanda. Tozongi na lité à Kanda. Azambisi, alandaka place mai zo sanini. Etiola. Et si li alani le kamai. Osaka musana e. A choqué le mutu. Mais azalande sage hein. Ah, c'est ça. Ana benemi belé. C'est ça. Na Congo so mata. Na mutu azalaki pour yo. A komi contre yo. Politique. Kindokité. Force apesanteur à Kindoki. Congolais nyonso. Yo kama mna oloba. Pastor John Landa. Congolais tout. Oya betela muninga maboko. Tanga bande loko. Soki muninga wana amati. Mutu azali ko betele maboko. Akomi ko inaye. Mais ça na mona kango pinza. Ennemi na yo ya lelo. Eza o azali ki muninga no lobi. Ok. Yango na muninga no lobby. Soki nzamba tomboli yo, sika ina se luka benemi asika. Sika ina se zoaka mieti kitisela ka elia place oza. Mais komata na été. Pasteur John Alobarako. Non. Muninga na yo ya pasi. Soka za congolais. Mukolo ko za lever. Sika e. Tala la politique. Batu nyonso babotola ba poste politique ba bomba président azalaki na sima président. Ba cercle bilongi na. Ba cercle ka. Tala bato basala bato mabe na politique azalaki kapembe na ye. Ata ba musicien ko. Oui, les 100 congolais. Mais en dehors kaka ya makila ba congolais. Mutwa zakina ba Zambien, Botswanais, Zimbabwéen, mais Congolais. Mais beaucoup la colobité. Bamoni anamongo azui poste babi fali batebele pe ba sepeli batebele pe ba sepeli te la nomination wana. Yo fali poupa anamongo. Balobaka bandundu. Mais asa muto Équateur na ke konda ba konda penda be konda na ba mongelo moko ba mongo. Intronisation wana batu sope balobi bataboko basala pe batu ba gemine yo monya ondeli. Bon. Fali Azamukolo, le frère Fali. Dans toutes ces choses, batu balanda. OK. Il sait ce qu'il est en train de faire. OK. Nzambe apesa biso des chemins. Yamabe, na malamu. Yo moko pona. Pona ya poni yango. Yami bala apesa biso esprit a dit discernement. En tant que bato molimo bana na nzambe il faut discerner. Ayebiti na ba intoniser. OK. Ayebiti na ba tombole bongo. Mais na soyeli balobaka boye. Conseil na opesa ye. Kuria kimoya. Ujue kile kitakuwa. Kuria kintu moya. Ndeko loba nini? Mbwala ndanzela moko asa makolokati. Ça veut dire quoi? Ba soki batonama so ba oroso bane bobenga ba. Ça veut dire quoi? Na vie na soyeli balobaka kuria kimoya oyo kile kitakuwa. Ndeko loba lia eloko soko zola biloko lia eloko moko. Poto eba nini ko bomao. OK. Soko le biloko ebele. Osa nini? Biaré. Na docteur ba oyebate. To oyebate, o le sam sous poison. Aleki nini? Oh aleki bitekuteku, aleki ndunda, akene koto, aleki bo, akene pa basinti, aleki docteur a finalement poison to oyeba place allié wapi? Oh aleki. Conseil ka yangwana. OK. Frère Ali Eloko moko poto ebeloko ekobomai oyo sale passe ne bomesale diaré mais ce qui alia au toucher au tanger sangisa marabatou mabe ona ninga na diko c'est un musicien na âge nae azalaka chef coutumier ou bien comme chef coutumier. Est-ce que la musique on devait chef coutumier quand on fait la musique on comme chef coutumier té mais papa yamba toyoka azalaka chef coutumier na bomwana oui ah wemba comme raté té
Oui, bah ça qui chef coutumier, bah tu m'as épi. Ah. Et l'anda et Abango et outil l'anda na kobo. Moi je suis, bah t'étais là, bah non quoi. Là il m'a non loba. Qui chef coutumier, même une déconango à Koufa qui m'a belé lisse. Ma belé lisse, on est là, ma belé est riche. Ah. Ça veut dire ma belle est riche. Ok. Et ça ma belle est illicite. Ma belle est illicite, ça n'est pas mon toloba. Et il est illicite, ma belle est illicite. Neti Marie Thérèse, tu vas maïté ça. Ozananga. C'est quoi ça ma belle est riche nekoloba, ma belle est riche, ma belle est illicite. Ok. Akoufa azalaka chef coutumier. N'Équateur azalaka chef coutumier. Ok. Et Voloko. Ana nani on a chef coutumier abetaka nzembo ya monama tant to abana na komina Kishasa yaka kobikisa to abana biso bana komina Kishasa mama sanga mona mango sirène na mulangi mona mezaka loko mingi pa ba mbongo bazalaki bato ba bato atubisaka ba biloko mai mingi osala nanga donc na âge ya ye na éviter azaka chef coutumier ou bien ba pessier ou bien commis. Or la musique c'est autre chose. Ceux qui chef coutumier ne sala la musique mais jiba comme chef coutumier. Oui, Rakala. L'homme peut couper comme un pété. Mais bah, la musique est bangwana. Si, si. Oui, ne pas couper comme un chef coutumier. Le frère sait ce qu'il est en train de faire. Ok. Merci Tomato qui a besoin de ressources qui ça. Il a besoin de conseils. Tu peux savoir on a conseillé. Mais Zopar Nayo. Oui, oui. Et comme maté Toloba quitté. Toloba quitté. En fait, j'en merci na passage dans la capage télévision. En tout cas, tout le monde en cala. Tozali. On s'attire pour la conseil que zongi. On s'est cala. On s'attire Malika. Na seka kala karaté. Malika Nyati. Malika Nyati a se retrouvé Koutou. Makasi. Ngape au lobby na CP na zomo na yo na zoke la bango kama ba monote. Vraiment. Na ngai ba monota li papo chata li papa ba mamuni. Joe, so que li papa ba mona capacité na li papa la miniature. Ba si li papa to sepeli to sekana zongi ba to bazeko oseko manke ba to ngoseka. Toza na place des évoluer qui ça sango yango yo. Bala de l'entretien. Bala de l'entretien biso. Tozo calé. Vraiment Gentini Ngobila coup de chapeau à Osa Msala Kitoko. Ils ont que bien biso na commune na Kishasa pesa. Gentini avec maman na biso Pepito Kilala. Moussa les autres ndeka Pepito o ya l'équipe Bougumé c'est tout maman Pepito Kilala. Fora mona. Maman na lobi na yo cette femme là Souka. Cette femme là travaille dans le Kala Mibali. Pepito Kilala. OK. Ana makanisa sika maman na so ba pesi à ta place nine à rechanger Kishasa. Pourquoi pas Congo pour visionner ça commune na Kishasa té? De partout hein. Maman Cynthia, cette femme-là travaille. Ok. Maman Pepito travaille. Elle a travaillé ma casse au CP là. Oui, oui. Nicolas, ça y est, n'écoute même Taliboso. Ok. Merci prophète Janon. En tout cas, merci na passage na yo nzamba pa mola liloba pona semaine et puis moi on est OK ko succès. Bon, liloba déjà to aussi ça. Liloba pona semaine to bandi. Ezali semaine to aussi ça. Bible zolo ba mieux vaut la fin d'une chose. Ce qui s'appelle clôturer. Quel son commencement? Les annoncer Kamata. Ah, maman Cynthia. Bomoni loboko maman Cynthia. Bomoni loboko. Ah, toza na place des évoluer, nzama pambola bino, na lingi bino mingi. Na lobaki to bungisi téléphone. Botine langa bobenga lisusu pona zo ba numéro na bino. Semaine za semaine à bénédiction. Semaine o to côté za ya suka mois de novembre. Mais na zoloba okotika la konyata mois de décembre te soko moni bilembote na novembre. Logo les semaine à souka lundi oyo si tu aussi sa semaine oyo bien aimé lobby mardi mercredi jeudi oyo vendredi oyo samedi oyo nzamba pambola yo nzamba sepelisa yo tomi lengele na ba prière ano ezo souka mabe na décembre parce que bespère ba sacrifice ça makasi tomi lengele na ba prière et kozala malamu pe nzambe na biso akoleka na kopambola biso na sepeli na pesi bino merci tozana se moi na ko kate moi eleki makasi na clôturer papa Joe nzama pambola yo apambola na lobi décembre tozo zera na mama Cynthia sa lobi décembre yango benga prophète Jano benga Kapachi benga Malika benga John benga Aimé o bengi litaka na bo benga biso et ça biso bien nzama pambola bino ngana fandika ka to yaki poto lendi sabino to pambola bino na pamboli bino na kombo na Yesu bata maladi babika yo zaki na problème zo solution et belé ba luka misala OK kuna bazongiseli zo musala na yo na kombo na Yesu biso to continuer na sa moi merci bye Capage TV. Capage TV.